nakoba boye ezama bisika mususu oto sambelaka tokenda na ba sentiment ezama bana nzambe mingi ba sambela ezaba sentiment mais apo mutu abima na esika moko boye yango banda ngai na mona expérience wana na pesa so ba tutorte mutu nyonso nzambe invoque moi je te répondrai donc moto no so abele la kanzambe invoque kanzambe nzambe ataleseke makambo parce que ba sorte ba église wana makambutu au mona na kati ça nango donc ça nango permis mamuni no komela masanga kindumba mo boso kendo yemba ozo na déjà so yemba mais après déjà ser moko na sekuna mais mutema nanga moko esusu bisangai a place les sociétés l'église wana nande ko boya mais lorsque ne kolana na butu ça ma ko tali sanga makambo o elekaka na église bena basali o bazalaki na esika wana nde bazalaki na bongo église wana soki pasteur moko aye na puissance mais na parole akosala pas même un mouvement longolai mais ceux qui battent yo au sein pas même 5 ans un mois il y a pas mal de bien 1 mois 2 mois vous voyez qu'il y a des prédications malarme il y a des répétances il y a des motos que tout ma c'est la satana ah au bout quand na ba cambier église on a beaucoup quand il y a pas malarme pasteur Moïse ça m'a pas à côté de rêver na 4 mission à côté de rêver mais lorsque à côté ba installer ba luki ba lolenge belé mais le kola zalaki nzambe ba koka ki était ko ya suka ba po ba joyer ba kosela kay a violer moi ya collègue de pasteur na ba sala nzambe ba simbama so à partir de kamone sala makabongo toto zongi ba sala nzambe tout ba kangi singa binemi ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata ese-moi milikola baninga mina ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ndeko landaka yango ndeko talaka yango na Vincent Makeba bandeko ya Ciel Vert TV mote partout bozana mokili mobimba oyo bo préféra Ciel Vert TV chaîne na bino oyo edifiera bino nzamba pambola bino na pesi vina bino courage bo continuer toujours pe bo partager émission oyo ebiki a s'abonner te quand na Ciel Vert TV occasion ngwana a s'abonner pour azwaka ba émission chaque fois to compte émission et kitara na téléphone na nzamba pambola bino na sima ya caméra na moni frère Caleb toujours tozana ye azobenda biso toujours ba image oyo sans oublier notre DG le révérend patriarche Vincent Makela DG Ciel Vert TV surtout les kanaba émission na lo bakezana à travers ya ba initiative na yende muta osala ke biso to les cas katinasiel to les cas pona ko édifier ba nzambe parce que Ciel Vert TV non to zuba partenaire te à part Jésus-Christ de Nazareth partenaire na biso a ezali patriarche Vincent Makela nde muto asala rapona to les kanaba émission na bino dabetara toujours c'était oya ebi alandaka Ciel Vert TV azala partenaire Ciel Vert TV nzambo ozang sa teko pambola poto ozang sa teko peso ba dédicace 4 na Ciel Vert TV merci beaucoup lelo to une émission na biso ya témoignage oyo to salaka to lexaka bato ba sala ba expérience ebele na mukili oyo nzamba monisa ba mama minene oyo ba pe amona ba makambo mususu na monde ya diable ba lekaka kati na Ciel Vert TV pona ko témoigner pona ko sala bato à travers un témoignage wana bazala édifier lelo naza ko yamba musali ya nzambe moko awa boyebi pe témoignage na ye aleka déjà awa lelo azo la troisième partie ya témoignage naza ko pesa ye mote po a saluer ba na nzambe shalom musala nzambe shalom non valable bonne santé ça fait déjà moi moi ebele bano salaki
témoignage na yo première partie na deuxième partie ozomona na souté nini ekutana na ngo po ozala absent na kati na CLVTV. Vraiment esali mikolo ebele katona kolinga so soutenir ba émission elle bosse na retraite puis mbale makambo ya l'état bikande ya l'état ya justice mais ko tungisa biso mpona ba église c'est que moi ba temps ebele na zomona les soutenir mais tozongi nous en forme. Bien l'homme de Dieu na okine Moussa Nzamba lobi azaki komona te ba na Nzambe pe batuna ki bayoki cause oyo ezaki kosala ke ozala absent kati na CLVTV bandeko oyo ba moni elongi oyo ba to sala émission déjà témoignage na notre servant de Dieu maman pasteur Bénédicte Makela makiye a témoigner ki ba mambo ebele bon ba na Nzambe oyo ba non oyo ba na ki émission te rozong a partir au suka ki po ezong sa bato na image ya témoignage. Merci beaucoup. Na pesi na no Zambe wa lola wa salibi songolu yokuta na sunesika oyo Zamba na akomisa manaye pe na kozala un grand terre kopesa mbote belé na notre papa patriarche Vincent Makela Zambe apambola ye na motema oyo afongoli biso ba jeune serviteur to le kana pona kopanza sa malamu na monde entier na pamboli mingi Zambe wana na bino bozona na biso Zambe apambola bino, Zambe amona bino. Dans la troisième partie nabiso, il y a témoignage qui est aussi la première partie, deuxième partie, na la servante Mama Bene. Mais mbaloyo ezali évangéliste homme valable Cédric Makela de ayambinga na plateau nabiso, il y a ciel ouvert. Bato bazala kité balanda ki biso te na première partie. To pesa ki ba témoignage ebelé. To tatola ki makambo ebelé nzamba sala ki na nzela nanga pona koma lelo nde na za pasteur. Le tozo banda troisième partie nabiso toko banda esika auto sukaki pour continuer to encheminer na témoignage nabiso. Merci beaucoup. Merci beaucoup wana nengo lobi Musali Nzambe pasteur Meshak Lukoki na pesi komone yangwana bande koming boyebi pasteur Meshak Lukoki alobaki ata témoigner ki ba makamo beza somo ba Nzambe mingi balandaki yango vraiment e betiseke ba mutema pe bazaki édifié. Bon Musali Nzambe tolingi o pesa bango ozonga moi sima mukie mbala mo démarrer maman na témoignage na biso maman. Merci Zambe apambola bana na Zambe nyonso na koba boye ezama bisika mususu auto sambelaka tokenda na ba sentiment ezama bana Nzambe mingi ba sambela ezaba sentiment mais apo mutu abimana esika moko boye yango banda ngai na mona expérience wana na pesa so ba tutorte. Attends, tu ensemble, les pasteur Azana Baseke, na pesi torté. Pourquoi? Parce que il a révélé. Il faut que tu la révéler pour amener Sika Mabe. Même Abiso O. Tu as Sika Moko ya bien été. Pour to bimana e Sika ona e Nzambe a révélé biso, a talisa biso que Sika oyo ozali eza propriété pour nayo. Pe esika oza eza malamu te. Et sengeli o se déplacer na esika wana pour bana Nzambe mususu basala nini babika. Yango soki mutu asambela ngana sala expérience wana na pesa batu torté. Oh mo so sama na église pasteur azandoki, oh pasteur azanan. Bomite nini oye amona kuna. Nini asobika kuna. Tozola na malamu. Tebite nini asobika kuna. Lokola azali aveugle. Mais à comprendre makambo salema exacté fon Nzambe a fongola emisu ton Nzambe a lobela ye ndi est-ce à comprendre que besika na tema kolo eza malamu te voilà. Merci beaucoup l'homme de Dieu donc le lobby malheureusement est très profond mais ce que le rôle vous a qui révélé est-ce que eza epé ça même mutunyo surtout à la révéler pour mutunyo so yo peut-être Nzambe a révélé qui yo mais mutunyo surtout ce que écoute l'endengeni ma comme ya Nzambe solo ba invoque moi je te répondrai on était que pasteur te Moutounioso, Nzambe invoque moi, je te répondrai. Donc motono so abele la kanzambe, invoque kanzambe. Nzambe atelle makambo. Et puis aux la pasteur, aux la apôtre, aux la prophète, aux l'évangéliste, aux la docteur. Mais ceux qui opposent la calibration Nzambe na sincérité nyoso, na crainte nyoso. Tant aux autres kanzambe wana Nzambe atelle makambo. Ceux qui pensent à Monique aux la mission, mais si comme moko boye, aux et simbate, ata obele yete Nzambe atelle makambo. Parce que nga avant comme pasteur na salelo l'église na zokamba ya Maranatha viso ozama pesanga na ki l'église moko na ndeko sambela ndo sambela l'église na ki choriste dirigeant mokambi abana na Ekodim donc makambo bele technicien na chorale ko sala banzembo ya chorale bato bazoyemba na ki na musala munene
mais tant tozoyemba mpona alingaki korali makasi nando koyemba mingi biso meme koyemba elo biso mo bavoix mais eza balosambo bakosambela bamateya nde mo voix esala kobeba parce que nalingaki mosala wana mingi mais malgré nanda kokende oyemba mais baposa mokili esilaki te ekatana te parce que baeglise wana eza bongo marque wana te na kotanga su kombo te parce que na émission nasalaki liboso natanga kombo bato balobaki okosala bana nzambe na mozino bakomprendre place tosukaki te place tookende mbala moko kasi yango tosukaki na esika oyo na témoignage esika église nasenga ibima na église wana donc nayebi te nzambe bana nzambe balimbisanga nakotanga kombo tonso nakotanga pe te mpo na dignité ya église wana mais nzambe ayebi oyo nini ye moko asalaki parce que sorte ba église wana makambutu omona na kati eza nango donc eza nango permis komela masanga kindumba mo bosoki ndo yemba ozona déjà zo yemba mais après déjà ser moko na sekuna na fula batu parce que ezalaki babetango mpena kitoko mwa podium bamatisa podium likolo yaki de podium nayebi vie nanga nayebi emondo koya kuna bonosambela kuna oyebi malamu oui nayebi malamu makambo nyonso ezalaki nango ata bakangi yo na mabe ndenge na église mosusu bazwi na mabe bavandisi yo kuna te Ola ozala pasteur nde. So bakangi pasteur o na likambo songolo pakala ndi bafandisi yo. Mais biso ngande na mde nazaki na mukamila chorale boy. Ato moni ngana na osala kutu na ole kanzela. Oui na ole kanzela. Papa mikolo ba osala ngo. To pas ko enseigner biso na mabe ne malamu. Non ne mabe ne malamu to landa bango mais na sepeli parce que biso ezo na biso ya mabe to sala nini? Tobuaka ya malamu to sala nini to copier malgré nazaki na kati ya église wana makamusu na pe ko sala ya mabe ozo sala pe ya malamu pe mozo sala mais tangu nzambe aye ko talisa nga esika to zaleli nalala na butu wana communauté na des églises na ke na église de réveil projet dit iso babondi la pona nga na ke na projet dit mo pe na ye koto et bon, quel projet de mon écoto? Yo te dis que nous le bico termine l'église ou on a au colis, papa parents n'ont pas mémoire depuis au mois là. So il y a ça là qui au commence à des églises. C'est que invité que peut kuna. Ba parents quand une église on a si bati kango kala. Ba longa l'église on a kala biso to kala biso moko. Balonga déjà kutu kala. Bazali révélation bien bango mokara. Bon na ebité ndenge ni bango ba milongo là. Na ebité. Balonga na bango biso to tikala kawana. Mais tangu nzambe kote sana makambo natona belaka wana babondili po na ngana église wana ya projet dit ya pasteur papa na pasteur mayala nzambe apambola ebisika zali na komisiko na badoute na sambela awa to na sambela awa mais mutema na nga moko esusu bisangai awa place neza lesusuté l'église wana na ndeko boya mais lorsque ne kolana na butu nzambe ayeko talisanga makambo oyelekaka na église ben basali o bazalaki na esika wana pour bazalaka na ba diacre ba chef d'équipe ba département abenga ba laïque ba to avanza ka comité ba pasteur ba laïque nzamba ta singa ba comité na nyoso wana non valable milelo na ndenge ni seka ba moto nzambe zaki kati na bango parce que nde bazalaki na bongo église wana soki pasteur moko aye na puissance mais na parole à cause ça pas même un mouvement longolai. Les amis communauté va nous changer par pasteur. Oui, va changer par pasteur. 5 ans va changer pasteur. Tu nous comptes mususu. 5 ans va changer pasteur mususu. Mais ce qui va t'indiquer, au sein pas même 5 ans. Un mois il y a pas mal de bien 1 mois, 2 mois. Vous voyez qu'il y a la prédication malam, il y a la répétence, il y a la moto que tout ma c'est la satana. Ah, au bout qu'on a tenu na ba cambier église on a beaucoup na té. Oh, c'est que ba cambier on bazaki na misala mabe. Et belé ba ki na misala mabe. Parce que président Nzambe banda na bondela na église wana tina age na komala nango boko sambela mena ata molimo osata kiti akongo simba batu kone zalaka te ero sale mate président Nzambe zalaka te siko bono vivre ndenge ni église donc nabi pété donc tono sabela biso to na bonga kitoko kuna ka kilengi ko yemba ko bina to sepela azomona image na ngo na oui lo yenge do makamba marke wana mais na président Nzambe o senti ezalaka te on nzamba ndiko lobela batu boto mutanzi molimo parla langue ezalaki te enseignement vraiment beto mutema ezalaki te so boni pasteur na makambu wana oko rumela te fuma longola yo oui
okorumela te fo balongola yo bakobotula bamakambo ebele asalaki boye nayebaka malamu pasteur moto wana pasteur Moïse nzamba pambo akotaka bena réveil na kati ya missioni akotaka réveil mais lorsque akoti basale baluki balolenge ebele mais lokola azalaki ya nzambe bakokaki ye te kuya suka mpo bazwa ye bakoselaka ye aviole mwana ya collègue de pasteur kuna za pasteur ebele ntango pasteur adjoint titulaire bazokita bakozala sami tu 5 titulaire aza moko oso atike na nsima na ye bakosele makambo aviole mwana ya adjoint na ye bakosele makambo wana bato tu bakosele makambo lelo bakufa oui ekozala ba 2019 comme ça ba 2018-19 donc bakosele makambo balongola ye col pastoral na église en pleine quitte dimanche badégradé ye balongoli ye balongole mpe ndako bapesaki na biloko to bapesaki babotoli mais ntango akei azolela aoloba na yebi likambo te me bato basalinga boye nzambe na nga afuta bango bato na nyonso bakufa ole baza nsama bene wana etombaki yo oza nanu kuna wana tona kuna me likoma ekomi deja libanda mosusu na kati emo na okende boye emo mpe na sanko to oyo makambo na ekokaki wana biso tozala parce que ye nde moto amemaki réveil makasi na mission mpe même baprophétie akomi kopesa na baprophétie et surtout kuna lika baprophétie komeka te baolia yo sonza barévele prophétie namonaki nazongisaki baolia yo bakofanda yo mpena likita omona ekomi problème likambo boye likambo esalamaki boye donc nzambe on a biso soki mutu abimi na esika moko mabe tokubisaka nzambe parce que baeglise oyo tozomona makambo mabe eza ebele mpe ezosalema ebele bapaster basali sokiti basali baeglise banganga basali baeglise bamayusien basali baeglise mais soki oza na molimo nzambe te mo oyeba ngo eza te okende osambela kaka nde nalandelaki na émission papa na biso Vincent sauti kosala abini ni bana nzambe bakongo bafanatique fo tozala bafana ndi ya nzambe bafana yesu mais lelo bana nzambe bakongo bafanatike bapaster mabe ya paster mwana nzambe aza kuna te etali ye te atebiki ya paster ne aza moto akisoloka ye aza kuna te nga nabondelaka nzambe makomi oso on donne ce qu'on a on ne peut pas servir deux maîtres à la fois soki paster na bino akota loge ntango aza koimpose maboko likolo na bino bozozwa nini oyo ye asala ngo azopesa bino azokommunike bino so komo kobaka nga nasambelaka nzambe makambo etali ngai te etaki aosimba mutu na yo voilà bato mingi baosambela na sentiment na kozanga koyeba yango fo nzambe atalisa bato nzambe arevele bato obeke esika naosambela eza bisika malamu te nde nayaka kobima na église wana ntango so batalisi makambo parce que na kati nango ezalaki na piscine aye kobatisa bato ekomaki anonga mpe nalandi bafermissement esengelaki na kota na baptême wana wapi na église wana ya église protestant missioni wana bafermissement kuna depuis wana kozalaki dirigeant otikala ozwa baptême te nana ngo akontrole yo nana kokontrole yo tozokamba ozodirige bato mais tozalaki baptisé te mais tant na koti sikoyo na bafermissement nalingi nazwa baptême tika na 1 mois po tolekana na baptême nde nzambe yakotesanga makambo wana tesinga yo okokota na libulu oyo te tala libulu ozolinga okota nzambe atalisinga libulu esika tozwaka baptême na kati sali te makasi fulu bani na biso nazo bango na télévision bato bakolanda biso baniei sali na kati ya libulu wana nzambe singa boni bisika ozokokende okota so okoti awo obebisi vi na yo so okoti na esika oyo vino mobima ebebi singa tala la plupart ya bato nyonso oyo bazo batemi liboso na yo tala bavi na bango ate bakamani nyonso toza na bango tozo batemi ane oyo sete nga na nakomi convaincu te tozo ane oyo nga na nakomi convaincu te singa tala bango nyonso tu mingi bapengwa bazonga bamokili baso bazongelaki ndumba baso bazongela komela badiamba oui mais nga nzambe singai komeka kotsama kona esika wana te nzambe singa wana ezali première épreuve deuxième épreuve tala esika basali nanga basala nzambe bavandaka tala esika basala nzambe bavandaka bakozala plus de 10 bavandaka likolo wana plus de 10 personnes nzambe tatinga na se na bango kaka mutu moko nazo bango na kalita basala nzambe so nazokosa nzambe azo bolimo nanga nango naka pasteur moko pasteur Moïse oba dégradaki ye kaye namonaki kiti ezalaki peto oto batikalaki na se bakiti na bango
ba bouteille ya masanga c'est au moment où basalaka oui je dis la vérité ba bouteille ya masanga na ba biloko ba utiliser ba condom voilà on dit malaction na cher côté basanga na cher ce que basanga bafandaka et puis salité makasi cher wana salité makasi est-ce que au moins est-ce que on kende personne ozo batio maboko na mutu na yo donc esalaka nga nzoto malili et puis nzambe ko bisangai nde na bitaliso makambo o po kombola ke ezanga na nzoto makambo o ezana 3 bibembe ezona na église 3 bibembe nzata singai batu misatu mama moko mama kamana nga moko tono so pe malamu vraiment liwana mama na esala biso passe makasi mama nga joli na diacre moko na papa moko dem bana mibali na mona mwasi moko tsasinga luka ba pasteur yebisa bango na luka pasteur Moïse oui peto on a nommé ça peto makena bisene c'est papa Moïse tellement kamunzo atabisinga na butu tala bisinga mwana nanga makamunzo atalisho eza ngo malamu mais okolo bango na église ndenge nini parce que mutandimelo asate nabi soki parce que maman joli wana ndeko sala voyage na lufu ko somo na lufu azoteka na Kinshasa nabi si soki maman joli okende voyage na lufu semaine oyo bobisa ye akendete parce que babeza libosoni akendete to kena beto bisa pe maman joli habité biso kateli fin du mois yango photo basala nzambe bona botolisa basala nzambe maman akenda azongate akenda voyage azongate et puis mutune mona na te bazaka nzoto pamba mutune nyonso eniafuka na accident oui et bien baliboso yango wana et preuve liboso ta batali sakinga ya bimbale diaka on sa batali sakinga pe lo lenge nzambe atali sanga kufa pe lo lenge akufaka na église atelemela ka pasteur Moïse na église bino bozambe bino bosala boye tokolwa kiso tokola kisayon na sima ko telemela pasteur Moïse ko zonga ne alamuka te alala kufa alali akenda bongo troisième diaka mosusu ya akufa na accident oui so tango za batese ndena ebangi sanga na labi na bonga epena kufa lokola bavantir c'est que esika oyo eza esika na ngate na tika ndena ka kolongwa vraiment na missioni na protestant wana na ekomi pesa mobimba na église esika na salaki ndena tika la ka mobimba yona bibana nzambe il faut to bonde la nzambe atali sakabiso esika ntokotsa lokolo merci. Merci beaucoup Moussa Nzambe tozoko ba toujours na témoignage na yo témoignage moko vraiment eza somo pe na ba église belé ba na nza o to mon émission to sala ki na notre patriarche pasteur Vincent ndenge ba ki église belé zozong sa ba na Nzambe si ma pe zo me mabatu na lupengu eza marque ba église wana suko tango une église normale ouais une église o ba ki wana ote ba sambela po na yo so esala ki ndenge ni po lo to mon ko Moussa Nzambe. Bon, on a ressemble déjà qu'on a combien des églises. Ton aka mutu ko déranger nga ba bonde po na papa nga pasteur Vincent abonde la po na ngai on a trouvé déjà la première partie. Oui. Et les gars déjà ta combien sont dans des églises. Donc combien nga pense nga na tika la kana missioni. Na yemba na yemba kaka nga na po na zaki na 6 makasi. Pour nous donner bien sûr dans un moment on va nier ce mot comme on nga AJJ. C'est va OCP là. Oui, parce que nga AJJ kati na nkolo. Wana combat parce que nous na l'église kuna na bakoriste. AJJ kati na nkolo. Pendant bête ba akapela bena so na bête bena bankunga moko okole na mungongo na zaki na. Voilà. Vraiment. Tant on a eu comme siko na tant que décision décision finale après vision décision finale et na kata na se constater na église de réveil marqué na église de réveil makambo ya mabebe za ngo belé mais nzambe soka tundio likambo soka pesho vision azaka na sima vision wana voilà lorsque comme ce kuna ba yamba ki onenge ni après au comment est-ce que vous savez nzambe ozoki sur baptême vrai baptême kuna révélation ça qui a bien lorsque la komi kuna ça va être makambo belé pour na église wana na pour na pasteur na sana ye nde kuna iskera ba baptiza kinga mais kuna beto na komi kuna parce que biso na bango bonzambe eza nzoto oui to lukango te ça ka okendo lukango na bangomba otangela ngo bakelasi et ça qui déjà makila lorsque la komi kuna to bandi ba intercession vraiment bato ba yi pasteur Meshak na ko se vanter bato ba yi pasteur Meshak ba yebinga tant to bandi ba intercession nzamba utilisanga nzamba utilisanga ngamo ku tout temps pe bandi ko sala melanga pe na ngamo be la kamaki sala mi ndenge nini donc nguye moko nzambe zale kati nanga
pasteur amoni bongo abinanga na pesio groupe intercession au Kambango mais nakutaki ba prophète bazalaki ba évangéliste bazalaki ba pasteur subi bazalaki na ba diacre subi bazalaki mais tant mon pasteur apesinga tâche wana donc comme ko sala ba to mususu jalousie donc église wana na bango bon et tombo maki parce que pasteur apesaki nga pe confiance nga pe na pesi pasteur confiance to komi ko travailler biso mi balé so ba to so ba zongi neti sima donc comme ndesi combat ya ngana ba pasteur na kutaki kuna lisusu donc ngamo so komi ko milobela kuna nazaki na nga bien naki na nga na adversaire te mais ne kotonga bazoti na nga be kotonga kutel so ba adversaire bondenge nini c'est que na zonga na nga donc ko pesa na zonga lisusu to na sikala donc ko ba na confusion voilà na sala bato to travailler ba lingi yote ba ko tsholo bebe poisson kufi ba ko sobelo ko bebe okufi mais kuna nazaki na adversaire te naki ngamoko au travailleur marqué pour ça qui ba technicien ebelé ba dirigeant ebelé mais dirigeant ça qui na futa et ça kanga oui ouais les ali bade ya pasteur Meshak nengazo ba nengazo témoin je kende kitoko et le rebisi biso na église o nzamba la ça qui OK azaka tinaye pour découvrir qui on comment l'église o nzamba za na kat qui mutema na bezala qui jalousie za la bien tout ça na nzamba moko en plus ba za ba pasteur nous akina nos frères mais après so tachimo pourquoi bon wana et ça selon mutu parce que ngane ça ba tuboye nzamba za ka moko molimo centre basaka moko mais ba grâce est ça différent yé kané molimo centre mais akaboli mutu na ba grâce na ye ngai ça ba tu grâce on va pesinga to grâce on va pesio venanga évangéliste et ça la eza ndenge nini na kotika la gogelo mutema lokuna te jalousie ata mokolo moko te ndenge za bazo utiliser yo etalinga ite suko biki ça ba tu mbale suko na bonda ta mutu moko bika esangolu fora kubisa la nzambe ete soki yo bonde bona ba biki ngana bonde mutu biki te bika nzamba sakati na ngate jamais so eloko ko sala batu yanga na mutu azo ba susu esika zate azo ba dimanche oya salite ma commence à contenter-vous de ce que vous savez. On semble apprécier c'est plein d'ango. Et ça on sent la boucle de prophétie, c'est plein d'ango. On sent de la guérison, c'est plein d'ango. On sent de la miracle, c'est plein d'ango. On sent qu'on ingate nyoso ka osala. Na bité kanga na sana nyoso. Mais on en sala ngo na be ko l'action batu ke de quoi suis capable ko sala pour libota nzambe et pambolama batu ba bika, batu ba sepela. Mais na batu sala ko mo ngo ndeti na sa orgueilleux. Oye ayeka ka sikoyo ndeni azola ka na yeke sikoyo te bon nzambe ezalaki déjà bon nzambe ya ka sikate ezalaka déjà oui bon nzambe ezalaka déjà mais tongo okomi koluka nde nzambe makasi okomi se manifester parce que nga na luka nanga nzambe makasi na luka nanga nzambe makasi to luka bandelaka makasi oui mais baka vi nanga eza bon nzambe tina kokufaka eza bon nzambe malgré ba erreur ya mike ezalaka na moki parce que tosa bato mais vi nanga eza bon nzambe voilà. Bien vu à Moussa Nzambe za bonzambe so continuer ce témoignage pour ba Nzambe ba édifier. Attends to continue to comme na projet dit projet de Dieu, projet dit en sigle. To comme to sambela Nzambe. Ça to apesi makabo, ne ba kezalaka mokolo moko pasteur bisinga to ke de service moko et pas maman na biso moko azaka ndaku na mombele. Na lemba to ke do bondi la pona ndaku. Asu ba groupe intercession mobimba na quelque basala nzambe to antiko kende mais tant comme pasteur frère Meshak na zana nos frère Meshak dirige prière laissez papa bisingai dirige prière ngaso na so kinga na bino likambu ko disitaka te ko boyaka te ko pesa ba explication te na to aussi papa nanga Cédric na bandi ko kamba prière présence nzambe kitaka mokolo wana même ngamoko nazalaki étonné na basala nzambe basimbama so à partir de likambo sala makabongo toto zongi basala nzambe tout bakangisinga binemi basiliki bakangisinga binemi pour pasteur visionnaire ya projet dit azalaki ya mwasi onga na zanaye oui parce que batu ba manga na église wana projet dit azalaki mama bokilo nanga. Ah bon? Oui, il est à l'église. On a déjà boulingé là. On a déjà moi na ye. Pourtant, tu na moi attends na dépôt. On a tous na moi na ye na missioni. Parce que moi na missioni. Na moi na missioni. Peut-être même ko kali moko. Il a mission ko les linga awa mutaki pa sa te. Ambiance. Linga nengo lingi. Net yente manga ko natonga ko musala ba to ko mi ko loba. Ah, ça beau frère na ye. Eh, pour ça ba ko mi ko pese makambu ba ko mi ko pesa le boy.
avant de s'habiller bisi batou ceux qui n'ont pas ces tâches et ça pour azabo kiloté ceux qui ça bon frité mais ça pour grâce à nzambo na monikati na ye maintenant makambo nzamba so balanga ko na so pese ba attache makambo susu ngana ko kabino na ko ka bata mokilité fo ka on nzamba sa nini azolo belanga pas na bato za ki bongo te pour ça ka seme ki na ye pour ça ka boy donc bien que mo ba conflit ebelé ngana c'est pasteur papa ngana za muta ba conflité na be mutu ya oloba pa mapamba te parce que même koloba na même koloba boye et loko pene lobi singa mingi za makamanza be za koteya parce que boko tuna bato abo bapara abo tinga papa nanga Pierre Mablandine ça pa molobisika basali parce que méchant kazaki mutu ya koloba loba mingi te aso muta vanda vandi neka kimia ngaki so finga na nziko lela oloba langa na madina ngako lela donc makamango swana ne bakengo ne beka ko beta bale kabale nanga so na kina beti bale nanga esili mais ba tourage zangatina wana na zalaki nango te maintenant mona e comme ko ça na bonne si pasteur mayala papa retirenga na makambo mususu pesa bango basala po tokende malamu abisinga yi non ndenge nzamba lobi na ngai etika libongo tant ça na mabongo to kende ko so baptême mais puis tous baptême na zala baptisé le 19 le 19 juin 2019 na mai ya mayonini na mai ya kitambo mai ba sango ezalaka na kitambo na kufamo ezalaka na kitambo na so tous baptême kuna tant tous baptême vraiment nzamba salaka makambo belé na baptême wana tous baptême molimo santu alatanga na banda ko prophétiser pour na batu nyonso basalaka na sika wana batu nyonso na bien mutu nyonso sauf rien moto nyonso azalaki na sika wana azwa makambo na ye pe même batu na kitambo to kanaka batu bazolonga kitambo n'époque wana bazolonga na kitambo zo église tina kisenso oui likolo ya baptême o ba pese biso molimo so ta kiti na ko biko sakola pona bato nzam molimo so to lati biso na so batu balongwa na kitambo bazo na église tina kisenso donc confiance na pasteur e comment ko ebelé et so confiance so mata to pasteur so mona ke muto yo azane ayesika na église mais grâce à ça nango et ça l'église ça la nini évoluer pe église e mata to comment que église on a plus de 5 quelques personnes donc plus de 70 quelques personnes bato belé pas to dans 100 et quelques kiti et comme surtout ça séminaire est-ce que ça bato zate et surtout pour pasteur qui en d'autres en français qui interprète naï parce que ndinga te yakana ye ndinga interprète ka ilo eso kene donc lokola donc eso balana donc eso no sala dio moko ya masekité so bato ba ko sepela mingi mais ko former sous groupe moko les amis du pasteur ne ko former yango tu qui basi mibali ezalaki vraiment suka ezalaki vraiment suka so makambo te no sala nzambe otsa loboko baba na ba résultat mais na sima tout ça na bango mutema bien tikaka allez prophète moko ay kolongwa abinga inza abina ngai na kende bona boy akenda ko sala église na ye to tsena ba évangéliste mosusu to tsena bango wana bango pe ba monika moete ba kolongwa ne tango église e ko za e comme no koko silanga makambo ko abimaka na ba ser oui abimaka na ba ser mutu bo sepela azandumba bona boy bon ese pasteur bazolo balanga na zandumba bamona ngande kaka loka bazolo balanga na munoko boy be preuve zate mona tia mamusa na zo sala ezate soki yo pasteur okanginga na bazoki no pesa ba rapport bakanginga donc oui na ça fautif mais soki makamba zoloba na sala ngote nzambe de témoin lola témoin babele pe témoin lelo na zolo bango batutu bapanzanga basanga babe nazana église ona so kamba mais bango tilo basaka basima batu basana basima batu moko kutu bazongisa na Nicodime oui nandeni tant ay ko longwa bamoke bakaba koseli nga esimbité bakabo simbité shiti moko ko sala na église et comme yo ki pasteur ki ngada santé pasteur ki ngada santé mais ba vraiment kamuno so na pasteur ki ngandi ani na makambo wana te donc makambo na pasteur mais chaque abie avec ni yangote et ko sala déjà commis pasteur wana so na commis berger bon te pona na commis berger et surtout quand na commis berger makambo comme belé papa na Cédric évangéliste Cédric makambo comme belé asala ki boy akatsa ki boy pour nzamba na ko bikisa bato na ndenge moko ya masekité na bango bien ya masekité
nzambe asala batu na baprofession ozomona ke bato bazobika ngolo nzambe opesi prophétie makambo ezokende bongo olobi le bato otei mutu orienté mutu makambo ezokende bongo soki bango balingaki bongo te amonaka ye asali na pasteur 5 ans asali na pasteur 3 ans asali na pasteur 2 ans mais moto na pasteur kaka bamois nzambe akomi kosala mpe église esali nini ekomi kofongwama ekomi kosala bango motema mabe bako fondé moi makambu basente mais balande makambo sona na kasi na pasteur méchant ça qui n'a été oza sûr que makambo wana bandolo bakuta ki ona ngote ata pour mo tela avec mona na pété so voilà ça va épreuve et ça ko mona na té même na moi surtout ça qui n'a ba mobile la yo bona abisi bango soki na kangiye donc oui asanga makambo solo so na ba seri batanga ba kombo eka na ser kingandi ba na tellement ça ba ser no to vanza bango ser kingandi bino to ba ser boza awa on a kabaka na département il y a les amis du pasteur nani au pasteur berger mais chaque abeta tali solo ya kato kene na coin ya kalito beta li solo litoy nan ser mo katikala ko bimate mais nesa bango mutu nyonso on na lobango na église dimanche nazolela nesi pasteur makambo bazolo bananga soki eza makambo solo nzambe témoin mais soki nazolo ba makambo oyo ezotana na motema nanga ka ministère on azala ngo nga moko na lukiango te ba parana nga bapesi ngango te mais za oyo tie pa ya nzambe aza charge na bango na bango bien lelo basala nazolo bango nazolo ba makambo solo ba olandanga pas so si na partager ba émission oui bazolanda bango na partager na compte na bango na Facebook na WhatsApp na partager ba yo kango na isa bango mais ça makambo na bidi na lobi o soki na kosele bilo makambo oui banaka to yokana to sera ba bolimbi to yokana mais ba yoka makambo ona solo ba yo kango mais ça témoignage hein on a base à la paix édifier oui ndetanga salami mi bongo esi bango lelo oyo soki nga na mosala nzamba lukuta to makambo zo bananga makambo solo nzambe azo so makambo nyonso mais bato ba panzanga sango na makambo mabe nzambo azo na bolenge nyonso azo charge na bango ba ministère na bango ekotikala ka ko ganga te ekokendaka liboso te nde makambo tobika lelo moko o azalaki prophète afongolaki na église akomi mpe na bato mais façon achitati na se akoya makambo na koloba nanga ezongelaka ye moko muta panza église wana mwasi na ye moko ya ndako. Merci beaucoup Moussa Nzambe. Témoignage qui est kitoko, ba ça l'episode déjà signe kuna. Pour témoigner nous allons moko za le Roland Njoko liamba monter hein. Voilà. Ils en a étape par étape to katalo to comme une étape o fungoli sur biso. Te dire que o ezo ya sur liboso ça est grave. Mais ba Nzambe ba kozongola émission ko ya tout to biki umelaté. Voilà. Umelaté mot de la fin pour na couper sa salutation na bandeko oyo balanzi o pe balinga kaomi. Merci. Elle est bosso na cause elle ingrate na le tout puissant. Zamba salibi songolu wana. Pa ko ba ko sala bi songolu mo pesi pema a permettre biso to sous paiement ya mokolo oyo na pesi merci ebele Zambe na biso lola pe na ko sala ingrate ya ko pesa sous mbote ebele na mon père spirituel pasteur Gosse Mayala esika zali Zambe apambola ye papa kangelanga motema te. Notre papa, le patriarche, le DG, il y a ciel ouvert, tu vis, l'homme paranormal, l'homme mystérieux, Zambe a pambolaye, pasteur Vincent Makela, mais chaque Zambe a monaye, bisika zali, a kobasu kosele ebele, pesama pese vimolayi, ataba 5 quelques, abika lisu na mokilo poto na posa na ye nanu. Tala posa na ye pe libota mobimba famille nanga mobimba na pesi ngo ba mbote famille Makela famille Lukoki bisika bozali Zambe a pambola bino nyonso na pesi ba mbote na ngai na église mobimba Maranatha oyo nazokamba Zambe a pambola na kozangisa te kopesa mbote na les frères na lingaka mingi les frères Isaac Bamwe Zambe a monayo na pesi mbote na ngai lisusu na mon papa Serge sikoza na hôpital Zambe a pambola yo na kozanga te kopesa mbote na mentor na ngai lisusu pasteur Joël Mwanza esika zali Nzambe a monayo akoba kosala malamu na kozanga te kopesa mbote na moninga atika ngate tango nyonso le pasteur Girens Ngoma Zambe apambola yo bisika ozali pena église parole de vie Zambe amona bino na pesi mbote lisusu na grand fort propre évangile Cédric Makela l'homme valable Zambe apambola yo Zambe amona yo na musala munene ya kitoko o ozosala pena pesi mbote belé na mama servante
Benedite Makela Zambe a pambola biso na ko zanga te ko pesa mbote na mwasi nanga Mama Dorcas Bilongo Zambe a pambola ainsi que bana nanga Gladness Lukoki pe Krishne Lukoki na pesi mbote na bana lingaka mingi Angela Makiese Gradel Kumata Miradi Mukoko Zambe a monabino bambote mingi. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur Mécha qui rappelle la PCO. Merci de nous disposer du temps pour nous témoigner de nos problèmes. Merci. Ah, tu as commis vraiment la souka émission. On a pas moula. Nous connaissons surtout Azara qui est vraiment branché. Na CLV TV dans notre témoignage. Oh, vous avez toujours qu'à brancher na CLV TV. Boroza Makamoué, Yamutuya, Rosala, Bino, vous allez édifier. Merci beaucoup. Merci Nanzambe. Oh, merci de souffler de vie. Pour ton paiement. Sans oublier. Merci nanga ya mune n'est pas ya patriarche Vesa Makela l'homme paranormal wala la père spirituel nanga yene muto yeko isinga bonzambe pesinga yi batem abaninga na bo bébé tina komi boye na mikote maliboso batu po batu bazala édifier ils ont un canal ya nzambe ya patriarche Vesa Makela nga pe na PC merci. Voilà. Merci beaucoup pena bande kono surtout basunga biso na CLV TV au bazali partout na mokili mobimba nzamba pambola bino sans oublier ba technicien CLV TV ba journaliste ya CLV TV nzamba pambola bino famille Makela na begi bino 3 fois bénédiction ya nzambe za kati na bino nzamba pambola bino sans oublier église Vallée de Bereka. Parce que tout le monde a toujours les révérends Vincent Makela. On est allé place les révérends Makela à Evaka. Biso betozawana na siya makola musala nzambe tozako evre pour la misala nzambe qui est liboso. Na pesi bango so merci ko bandana ba pasteur kino munzimi asie nzamba pambola ye na bosanité bande ko nanga baninga nanga o to su basunga na misala nzamba pambola bino tanga ba kombote bobi place bozali nzamba pambola bino. Sans oublier Bekla Ibi na bosanité Divin le Sambo na Église Vallée de Bereka nzamba pambola bino tokutani à la prochaine émission Borozala toujours édifié 4 na CLV TV. Ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata ese-moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert.